Ok, c'est Jibe Otangenga ya BCB Joana. Waneza yoka to sula no juste sidisat. Et ça ba ok c'est à quartier. OK. Na ndenge nini? Ba on betaka chaque dimanche na Gombe. BCBG à Cassité. orchestre quartier. OK. To sula na oti. Au moni ok c'est déjà so batie chaque dimanche. OK. Chaque dimanche ici ka mo kweza lokani ti basila. Ko bloquer mutu ça. Kozana esprit. OK. Charlotte di Pandai wana bloqué les soni. Pour akara kumisi ferry. Mon esprit qui jalousie me gagne ma casse. OK. Yo misu sa numéro 1. Do chez lui pendant so boino yo. Luka mise musu chanter mususu. Ata ya américaine mo basa wana. Ata na ba France ba mise ba chanter musu basa. Bimisa. Mais au bloqué ce que Charlotte di Pandai pour nani. Mundi boza chanteur. Mais eloko sala ba bimisa mundi boza chanteur était pour ani. Akena na disation ba rappeur. OK, c'est déjà trop de rap. Check patron yangwana. Moi mundi buninga zongi makamuna ye. Mundi buninga komo yemba. Koyemba nzema faire mutu note sengela été okokake. Mais mundi bu yona zo beta ngazo papa lango. En tout cas mundi bu zano comme les 7. Batu ba yo mutu ko koje jibe. Pour la jiba ko segi biso. Mais yo mutu yana vérité. OK. Sur la vérité en tout cas. Actuellement, c'est Fally Ipupa qui est le code. Il y a visa. Te wana bakosio. Siko wana waze kwa bazaka ba musicien te. Waze kwa musicien te. Taka waze kwa BCBG za orchestre de quartier, waze kwa liswa za musicien te. Biso siko wana biso siko waze kwa musicien te pour nani. Waze kwa yo monite waze kwa komane soko kwa ba warrior bongo te. Siko yo sagi de muta critique PV. Siko ba fa no bakena bangwa. Yo biteke wase kwa teka lupango na ya nini? Ya wapi? Ya limité. Atika muziki. Na kongo to kobeta masone ma muziki te. Landi japonais. Masone to kobeta ma muziki te yetse lokola, tie lokola bata ba analyse ba commencer la Fally. Ya comme porter parole ya Fally. Ta wase quand même ba mise poto fala zalaka. Ba mise bele ba complexe mo zangatina. Jean-Marie Kassamba alobi Fally Ipupa azali légende te. Ndeko nanga bona alobi fe na biso Jamaïque akosite. Asa légende te. Kobeta 2 salles 3 salles wana ki légende. Yango ki légende te. Les gens les musiciens oyo asali makama minene. OK. O bato amoni pena ke musicien a mérité yango. OK. Asa les gens étaient asali des gens na musique. Un an dans un choc à musique tu veux bien. Alexis Weti on a peso sur formation na ye. Alexis Weti azana mobali na ye na kati ya groupe wana azaka pembe. Na kati ya groupe wana. Na groupe wana. Aza musicien bien musicien te baka ba ona ba biro na ba musala basala na ba Alexis wana. Mutaza déjà jara bongo. Zela non. Ngano bala tofanda kingana tofani ndenge moko yuzo bouger te ngape na o bouger te. OK. Mufana biso saka to tia boy. Mais Alexis Weti so fa na ye. O mona ya moko. Mona. Oh. Moi si. Azaka mobali na wana azono soin na ye. To beta masone to te ba ndenge moko. Ya ali azalaka na quartier latin. Azalaka na quartier latin. Oui, bo fala longa quartier latin. Aïbsa bisonga no sa suspension. Fallait loin la quartier latin. Alors moi de tisi pas salaire na quartier latin. Fally Ipupa zo quartier. Oh, ti le lo fallait alonga quartier latin te. C'est ma faire bimite. Amour illusoire. Aïe sikoyo, le quoi mundele. OK. Le quoi mundele mo so yemba wana. Le quoi mutu mo so yemba na aina monotonité. Aina monotonie. Babimisa ki. Fallait une monotonie. Fallait une monotonie. Il nous a éveillés, il nous a enseigné, il nous a... Azolo bano musique ebetami wana. OK. Ayeka na musique ya barumba kaka oto yokaka. OK. Et donc belissé na minute fala zobela. Faire quoi changer. Yango to sobo ya monotonie. Fidèle, heureux de vous savoir nombreux sur votre chaîne Solo la Vérité Télévision. Moi, votre humble serviteur, avec cette très belle atmosphère, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Comme nous le savons tous, l'information exige l'actualité. Voilà pourquoi je sillonne toujours autour de l'actualité. Comme vous le savez, je suis toujours au milieu église et au milieu du village. Ici, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de polémiques, mais juste les informations. Merci à toutes les personnes qui aimeraient vraiment savoir qui est notre invité pour cet instant moment. Nous le savons tous,
celui qu'on appelle Landry japonais DSP. Quand on parle de Landry japonais directement, on voit celui qu'on appelle Koffi Olomide qui est son mentor, son patron, les grands Mopa ou la légende. Ensemble avec lui, nous allons parler tout sauf rien du quartier latin, le préparatif d'hippodrome de Vincennes, Koffi Olomide, le préparatif, comment ça évolue. On a constaté comment est-ce que l'artiste Azopé Sabiso Ezaliba grand show, il y a des répétitions dans Europe et Banaki Ezalaki à Kinshasa et puis directement dans Paris, tout le monde ancien musicien, tout bazoya ko répéter. Une question qui se pose, l'artiste latin actuel n'est pas capable pour assumer ces grands concerts. Et voilà pourquoi l'artiste Koffi Olomide fait recours à ces anciens musiciens. C'est ça une question. Ensemble avec vous, avec Landry japonais, nous allons développer. Bon, il y a vraiment une question où ils allaient se poser. Avant d'introduire mon invité, je dis d'ailleurs merci au number one. Papa Ngeli Migenima pour cette belle occasion et opportunité que tu ne cesses de me donner toujours. Merci à toutes les personnes, mon frère, l'ingénieur Gertel imbattable, merci pour cette belle qualité d'image. Merci à toutes les personnes au vraiment pour porter un soutien pour Nangaï, la nouveau mariée, ça s'annonce déjà un bon vent pour toi. Maman honorable Cynthia Omba, maman honorable Cynthia Omba. Je pense que non solo la vérité avec toute son équipe Torozalawana pour ouvrir ce grand mariage. Merci à mon frère Yannick Kini à les Rombox. Yannick Kini à les Rombox, apprécié l'homme à son époque. Sans plus tarder, je vais pouvoir introduire mon invité, Landry japonais, Soda DSP. Bonjour, bonne santé. Ouais, en tout cas, Bissou tu n'as qu'à sa Congo. Avant d'abord la question bonjour à toi. C'est ça. Bissou n'a qu'à sa Congo pour tout n'a battu du choix santé. So taliga déjà moto de la santé ça bien. Okay. Donc Landry japonais Landry japonais santé ça bien. Avant d'abord la question battu tout balinga Landry japonais faut banara Landry japonais Soda DSP. Libindi moko na pesi battu tout balinga Soda DSP. Na Landry japonais Soda DSP. Côté on a eu moko on est dans moja. Ouais battu tout balinga Landry japonais Soda DSP na pe ba bambota trop. Pe na pesi mbote tout na ba Coffee Feel, ba Cindy Love. Okay. Tous les DSP n'a pas bambota trop. Avant la banane no ebi kenzamba za munene. To mona na no kala. Mingi basili kokufa, mingi basala bambete hôpital, mingi basili ko sala ba accident, mingi pe basala ba kasho, mais biso nzamba bateli biso to kutani su mokola lelo. Faut toujours to komisa nzambe. Yango na profiter na pesi mbote pa ya passer na nga Salem Mwanda. Passer Salem Mwanda na malwe kana pe bambota trop. Ba changera notre mes code ba changera TV na biso Wili Musheni code mondial. Fondation Wili Musheni na pe bambota trop na pesi mbote pa fe na nga Bruno Lubika mbonga propre ya zara na mbonga salité te na maboko na poche na ye pe na pesi mbote pa ya honorable na biso futur honorable bana Butembo Eric Nzanzo bambota trop pe na pesi mbote pa ya Dorta Dekana pe na pesi mbote na kwa mouflere pas docteur pour le mutombo big manager DJ Mbi Obama pe na pesi mbote pa boss nanga ilunga kalala na pesi bambota to sika za pe na katsa free na pesi mbote pa ya honorable na biso Joe Aleng ba tutu balinga Landry japonais na pesi bambota to Soda DSP yo pe ba mama hippodrome mère nangai Chantal Eboza na pesi bambota trop ba tutu balinga nganga yo naza. Merci beaucoup Landry japonais. En tout cas au bani vos même mission na libanga to yebi libanga ningi za la mebo ile la nti te biso wela c'est ça biso weli libanga te yebi ke ta nzambala musio tango nzamba la musi yo faut pesa ba oya yo ba oya yo wana ope balinga pe ba yo ka voix na yo yango monike na pe ba mbote ba mona ki tozali. Merci beaucoup. Comme je l'ai annoncé na début émission na les préparatifs de l'hippodrome, c'est pour ce 19 juillet 2025 Koffi Olomide nous prépare un grand concert de sa vie après une longue période d'absence. Il y a scène musicale en Europe et Lelo Koffi Olomide à Zozonga na hippodrome. Tu as dit que nous concernant à Osaka, il y a You Arena, ils allaient annuler. Et le grand concert pour hippodrome, c'est pour ce 19 juillet. Comment ça se prépare Landry japonais? Ouais, avant tout quand on a un concert à hippodrome, bato linga ba ba no pe programme Koffi Olomide mo moké. En tout cas Koffi Olomide aza kitoko na minute na solo ba no Koffi Olomide to betaki lobby samedi à lobby. To betaki samedi na kati ya to betaki concert mo ya munene o ezali na kati ya Dubai. Koffi Olomide na minute aza na kati ya Dubai. Na makasi kaka oyebi ke ministère ton aza na succès ba bengisaka ye partout ezaka te ba ministère musu bozolo ba o aza numéro 1 o azabo mais ba beta na bango tanso ba Côte d'Ivoire tanso ba wapi mais Koffi Olomide na succès aza nango ba so bengisa ye partout na minute ba fan tout ba lingaka Koffi Olomide to za na kati ya Dubai na ba ministère na biso tout quartier latin international mais pour la préparation ya concert na biso hippodrome et so kene pena kitoko bino mo monete Koffi Olomide azaki na Kisasa awa na kati ya Congo awa alors la sabino
répétition chaque jour nous avons répété Effectivement. nous avons préparé kitoko pour na ba orchestre mususu ezala ndeni biso to sandenge mona ba orchestre mususu te biso to sana ndenge na biso ne to memaka quartier la tesa na makambu na ngo ndenge memaka biso to memaka te ke ba orchestre mususu ça ba préparer ba concert na bango ba bazo laksa ba tourner bazo sauter ne bazo biso bongo te biso no répétition na biso ça pena malembe to so préparer ngo kitoko on a zo sabatu le 19 juillet o eza concert mo eza fête sa musique. Voilà. Ils ont fait sa musique. Pourquoi tu l'appelles fête sa musique? Si on a fait sa musique pour Nanini, ils ont au moins si on fait le midazo beta wana, ils ont monté tika kawana zaki Mike Jackson. Monté souka monté beta que c'est Mike Jackson. Si on a minute sur batali pe que monté aza mukonza ba mission tout Afrique. C'est Koffi Olomide. Mukonza ba mission tout Afrique. Oui, bon Afrique na lobia. Pour tout soit na nenga calme kasi. Na kati Afrique. Na ajo Koffi Olomide aza na ngwana. Mission ni wazo sala succès le quoi Koffi Olomide. Ah wapi. Na kati ya Afrique mobima tanga ba mission tout so tanga ba kaso ba Afrique mobima o tia ba vile biso ba Isundo o tia ba mikolo lokola Koffi Olomide na age ya Koffi Olomide mission nyanga zo sala makambo oke o kubatu biso bazo sala bongo azate ezaka Koffi Olomide ya on a bengi so ke Koffi Olomide za mukoza ba mission tout ya Afrique on a zo ça que ça fait sa musique pour nani so mi fait sa musique romona au monde appelle ba musicien ba ndenge ni surtout ba koleka wana au monde appelle ba invité makasi ba kozala au monde appelle population oyo que zala wana en tout cas le 19 juillet et ça concert on a zo ebiso et ça somme pe muto azobeta wana ça muto abeta ba loi muto abeta ba ismatom muto abeta ba fakata muto asala makambo ebele donc ça pena fête sa musique pe au monde ba drapeau pena ba payer belé que zala wana donc ça le 19 juillet on a zo sabatu ba na Londres tout roba mwana mama bango tout ba okita na ba izebo la mère n'a pas mis l'inzemba tous peuple la métolo donc et ça concert aux homonake biso zo préparer ngo kitoko ya moni Koffi Olomide a préparer ngo na Kisasa na ba mission na biso na Congo awa a kepe na Europe kuna na quartier la terre fashion a préparer pe na bango donc ça fait sa musique. Merci beaucoup. Comme tu venais de le dire, préparation et les préparatifs, ça se passe toujours bien. Tout le monde dit, comment est-ce que la légende Koffi Olomide c'est mouille les maillots? Trop de mouvements pendulaires, tantôt Europe, tantôt Asie, tantôt Afrique, toujours pour les préparatifs de son grand concert Hippodrome de Vincennes. En tout cas, j'excite toute personne de ne pas rater ces grands événements de Koffi Olomide. Ces événements, Morona Bisayo, au moni lelo, ba musicien tout bazo beta na ba beti ba concert. Bazala ba souvenir était sur ba concert na bango. Comment ça? Ba musicien tout ba beti ba concert o ba beti ba concert na kolongo la musicien moko. On a kolongo la bongo za faire rigola. Faire répondre na longo le poani. Au moniteur muta somba ba billet, boko sa billet na bino concert $100. Tout à fait. $200. Mais mon souvenir né ça la ndengeni. Souvenir né ça tam so tika la tam so lembomo ya concert wana. Comme une lembomo. Ndeti ferré na kona na ferré na concert né ya Didas Arena. Aile batu ke muta sombi asompe na short. OK. Et ça souvenir à makasi. A goti kango lwa neti ke ferré na neboy na kendaka concert ya ferré mais na tika la tam so na polo ya ferré on a sombra ya Didas Arena. Mais biso pe quartier latin. Na ndenge Koffi Olomide passe na muta idéologie. Aili batu ke pour Koffi Olomide te déteni. A te teni moko ezaki batu wala tano pembe. À part pembe wana mais Koffi Olomide ali batu chemise à hippodrome. Chemise à hippodrome o eza wana mutu supa ko za la souvenir. Mutu supa ko za concert on a kotarango na neboy na to la taka chemise boy. Donc ça concert mo pena OK. Au monde makambo ezalana. Merci beaucoup. Comme vous venez d'ouvrir cette parenthèse de concert de Ferregola pour son Adidas Arena, oh il est cas déjà Ferregola souvenir mathématique mais avec Ferregola tout beteli sur la Ferregola avec Ferregola pour son Adidas ils ont un contrat Adidas ne ba salela qui aux ali polo wana mais Koffi avec quelle griffe et ça moi son chemise na Chine ba imprimer photo na c'est ça. Te ba chemise na pe uji Chine te. Et où tu vas? Ba chemise na uji Chine te ba chemise na uji pende Europe. Et où tu es Europe? Et où tu pende Europe la carte à France. Comparaison et na Ferregola. Te na lobina Koffi Olomide pende ngasa wana o aye peso mo na chemise wana. Ba te cliff eza hippodrome. Donc ils ont contrat hippodrome de ça eli Koffi Olomide. Alors hippodrome nem de ça eli Koffi Olomide ba chemise wana mais na compte ya Koffi Olomide mugo asala ba ateka yango. Contrairement à Ferregola, tout le monde a qui ba boutique éphémère. Nakati ya Adidas Arena, ba fongole la qui ba boutique était comment. Mais non, le chemise de Koffi Olomide
bato bakozwango wapi? Bon biso siko ba chemise ba biso ba chemise ya hippodrome omoni siko makambu na makambu bato misuba na ba idéologie na bango nde ba ko sola la bureau na bango biso ko felo mide quartier la tête wala ba fan OP misuba za na kisasa ba vandi après ba ko kilika même jour na concert wana ya omoni biso biete est-ce que tozo teka ba chemise wana to teka ngo awa pa Miss Minu eza pa mwana ko felo mide awa a Miss Minu muto teka ngo ana kisasa muto aza na besoin na ona ndinga kisasa awa so bengi biso na numéro za 085 25 21 961 ozwa yango na niveau ya Europe kuna bato basa kuna oke na sita kata stade ya hippodrome ozwa yango a part bato be basa na bakokoma na kata stade te so ba bengi bakene ba moni na ba sandaka za di basa wana sandaka za di lisasa za wana ba Olivier Lunianga bazawana donc bato bazawana ba junior monde le cordon bato bazawana donc musale so qui ne penda bien biso beto za na compte paye hippodrome ba chemise wana. Mais maintenant bien sûr pour ne plus tarder à cette question, Kofi c'est vraiment une grande figure emblématique. Un grand concert comme celui de l'hippodrome, il faudrait boutique Moezala. Il fallait pas saler les boutiques. N'engue yomo fongoli parenthèse wana keno faire rigola. Boutique wana on a ébition wana on a ébition no batu misu bazalia. OK après comment wana batu misu bazala na bakozo à moi retard. Mais bi o batu question ba bilamba na bako fongola ngota msuki après une semaine ya concert. Au monde ezala. Mais on a ébisi batu déjà ba kale musu bazaba despe ba alit. Abi marathon o 4 heures zo ratante. Tant so kozo moi tamo ya rosomba chemise wana. Akesoma na ba kwa o nga na ébisi. Tola batu misu ba gi vacances à Congo. Mais tant que on a même jour un concert à hippodrome à cause de moi retard mais bateau basa déjà en Afrique au bazar au bazar ba ko s'appelle ni chemise on va jouer au monsieur va s'appelle Europe na ndenge monsieur ba bimana ba ko on peut être ba sanda kazad mais bateau à hippodrome peut ba renoncer bateau o que ça la jour wana qui ba noter ka ba chemise wana et que ça après une semaine à concert tant que na concert après concert ça sous samedi après tant sous ba 4 jours 4 5e jour ba noter ka maman wana et ça la bon. Merci beaucoup, très chers fidèles abonnés. Nous sommes avec Landry Japonais. Landry Japonais sur DSP. Des quartiers latins internationaux, puisque nous parlons de l'hippodrome, nous le savons tous. Actuellement, l'un des grands artistes de notre pays, je dirais JB Mpiana, son concert vient d'être annulé après une grande absence na Europe. Concert naé Ezalaki annulé faute de visa. Cette situation, ça fait peur. Kofi Olomide Akoki Kotambolali, Akoki Kozala na même sorte que JB Mpiana, son concert est annulé par faute de visa. Et des questions, les gens peut-être, excusez-moi, supporter un peu longueur, kilomètres et question nangai. Et voilà pourquoi Kofi Olomide au préalable, Azosala Oezali, ba répétition na quartier latin fashion Oezala en Europe, il se pourrait que Bapimeli Kofi Olomide visa, comme était le cas de JB Mpiana, directement pour que le concert ne soit pas annulé, directement il fait recours à son orchestre quartier latin fashion. Landry Japonais, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Bon, non, ebiso ko compara orchestre na batu baza orchestre. Tout ça na batu misuzu. Te to sola na yo. Ko compara nini? Ko compara batu baza na orchestre. O pela baza na orchestre. Orchestre batu baza na orchestre ça ndenge ni. Batu ba beta ba concert ndenge ni. Ba beta rake, a beti concert am sur le en Afrique. Le baza en Europe. Le baza boy, le baza ni wana nde ba orchestre. Mais ba orchestre mususu ba carte, o ba nini, o ya ba quartier. Ko compara ngote. Orchestre jibe otangeni nga ya BCB wana. Wana za yo ka to sola no, juste si ça. Et ça, c'est un quartier. Chaque dimanche, na Gombe. Chaque dimanche. Chaque dimanche, ici, quand on donc on peut biso pour la peine nous avons la réponse na wana lobby biso to zandenge mona batunya surtout te ko felo mide as ambassadeur pardon to kende émission na biso vraiment ils ont un climat moya kitoko pourquoi zo lingotia chaleur mais chaleur on a tiré pour non non chaleur te mais oh BCBG OK na kitambo na bien ndeko nanga osala kutana na autre sika to kena ko se kena partout to kena no besika to kena no ba kwa mo fleurir pas d'hôtel polaire mais ce que na tout non no to na commune na bino to sur na quartier na bino bosana bo kese mo beta chaque dimanche exact. Et comme on casse chaque dimanche, ok c'est malamu tout que pas tout qui n'a tout changé sur ma camusouté, ok c'est oisa ok c'est jamais va bête à chaque dimanche, jamais. On est ça ba répétition. Des répétitions
Et ça répétition, ça rappelle un concert. Si on a un concert, on a droit d'entrer ça, on a besoin de sanga bokoti. Et ça un concert à chaque dimanche, vous comprenez, on bongoté. Pas tout le monde on a biso na bango to sandenge moko. Non, non, rectifiez d'abord BCBG. Et ça que ça ngala on a biso hollandais, japonais, soda des seso. Et ça que c'est quartier. Biso to ça quartier la terre internationale. Le loco fait le milieu beta na Dubaï. OK. Bango pa beta na Dubaï et ça passe. Le bas présent amoko mutu mo beng sa bango. OK. On reprend. Après on a biso to ke beta na 4 hippodrome. OK. Qu'on fait le milieu to beta concert na Angola. OK. Droit d'entrée $300. OK. Oh bah tout ba monaki. Si ko ba okese on eza bonté ba kenda randeni. Et so que ça carte ta so présent mboka moi CPD sa bengi si bango. Si ko poto que no bien. OK ça quartier neni présent au OK c'est bon OK c'est monsieur quartier bien to ba bengi sango. Ba ça ba relation ba relation na bango. Ce qui na kitambo mona ke okese mo mbunda mo beta chaque dimanche. Quartier la tête et nani BCBG ça la binoni. Et ça la biso loko mo te peto niveau mona bango te. Pour bato ba c'est la réponse on ngala ngala pesa bango na pesa yango. Biso to za ndenge moko te na bango. Biso za quartier la terre internationale. Ko fait lo mide mutalakisa ba tout. On moni ba mise tout ba ça na kati ya Congo a. Ko mema 10 personnes, ko mema 20 personnes, ko mema 30 personnes. Ko fait lo mide mutalakisa bango nzela wana. Ko fait lo mide mutalakisa bango kenzela ambassade des alaka bo azalaka bo ezalaka bo. Avant bino tout boye Madame Catherine, bisum to yakana yi. Yango pe sko na beti la yo. Madame Catherine comment on sala lisusu ni. Wana ese longwa to comme Madame José. Madame José. Madame José mto pesa visa. Catherine esa sila. Ese longwa. Et c'est longwa to koma na Madame José. Madame José mtazana makambo sala makambo. Yango na biso moni biso quartier la tête soro na main noire to kata yango. Donc boyebi pe main noire ezala. Oh bongo meno batutu ba free batutu ba yebi yango biso ne to ngato pesa ona ndenge moya munene ya kidanser mais muno to yebi yango ngala beto na sasa ki meno ya batutu so ko cha dossier osube visa meno reza na makambo no surtout meno reza na même ngana on to fandi bo so to ngota so voyage privé ya bana na biso ba suite to lo ba nisa ka meno ya ambassade kingani ya visa mo salami kingani puisque meno to yebi biso awa to lo ba za to ki savoir to ça lo wa ki nzonzine na lo ba meno o biso to yebi awa c'est quoi la japonais. Il y a des gens qui disaient problème, il y a visa. Là, je cite les noms parce que c'est la vérité. La vérité, c'est Fally Ipupa qui serrait derrière Makamone ba visa. Donc, actuellement, c'est Fally Ipupa qui est les codes. Il y a visa. Tewa bakosio. Siko wana waze kwa bazaka ba musicien te. Waze kwa musicien te. BCBG orchestre le quartier waze kwa liswa za musicien te biso sko na biso sko waze kwa musicien te ponani waze kwa yo monite waze kwa komane soko kwa ba warrior bongo te sko yo sagi de muta critique PV sko ba fa no ba kena bango wapi yo biteke waze kwa teka lupango na ya nini ya wapi ya limité atika muziki na kongo to ko beta masone ma muziki te landi japonais masone to ko beta ma muziki te yetse lokola bata ba analyse ba commencer la Fally ya ko ba porter parole ya Fally siko biso na bango ko tsa bango bongo te tango waze ka so mema ba musicien poto zela tango waze ka no mema ba musicien poto fala zalaka beaucoup de complexe mo epola ba musicien bele ba complexe mo ezangatina o ba bosani makambo siko biso makamana ezaki biso quartier la tête nationale biso to laksa mwana wana ki bagla kotaka bu mwana za mwana quartier la tête te mwana wana nani mwana wana lobi nango tangi kombo na biso to laksa makambo ke kota bo ebima bo esala bo ngana yeko sa ngana yosela mise mo publicité na epe ko lobi muto za porte parole la muto tenga za pas de problème allons-y merci beaucoup biso to laksa kota bo ebima bo esala bo et siko biso to za wana biso ko loba teke mutu na Congo to kotsa musicien mo to commissaire ambassadeur jamais pe mutu za na maison Schengen eza yete eza pe mutu mote biso na force la biso quartier la terre compter yango ke ba mission tout ba kolongwa ki sasa ba kokende mais ko fe lo mide o tozo sala on eza feti ya quartier la terre c'est ça eza feti ya musique pe soko tali wana otali quartier la terre fashion o ba répéter wana o mona ba mission viva baza wana au monde ba mission héritier wata baza wana au monde ba vina nga ba fila ba sende baza wana donc les affaires de musique ya moni ko felo mida linginde ni musicien o azalaka na bien o passe pela ya bi valeur a ko felo mide aya ko le ka journée ya hippodrome biso ba kama meno organisateur biso pe yo kala betelo biso to ndenge mona ba orchestre wana te pe orchestre wana ba saki na concert BCBG ba saki na concert na pototi
Babillet teka babillet nakolo bandengeni babillet teka maki. Tout ça na chaîne ani solo la vérité. Solo la vérité. Au moniteur mutabé ta concert. Tant mutabé ta concert. Tout le monde est présent wana yemo no patron orchestre wana. Faut visiter nos salles. Yo mona vidéo ya Jiba qui présenter salle. Azaki na ba problème. Te to tunio te question te. Ata biro na yemo ko mona kana ngwa kena na kata salle. Azalaka te un déjà ngwana. Yami bali. Tout le monde a un concert ngana yu ti tozokola ti tozokola pe mukolo be bala to bani kimasa ti tozokola siko tout le monde a battu nous tous ba beti ba concert raté tout le monde a battu ba déclarer ba so déclarer à présent to somme ba billet na biso boye combien concert raté liboso sali yo monde a battu passer ba vidéo wana mais déclaration azor notification na ba site na bango site papa so to continue na site ya sali wana au monde ba tekata ni billet ngana to betelo ndenge zalaka concert ezalaka ndeni journée concert raté au monde a battu la désordre libanda ah concert na biso raté to ndako zelango yo moni makelele wana ata solo la bien na bino za na poto solo la vérité wana ndesa la kuna yo moni mikenyema akena libanda sali wana sali abanotino batu ba micro balader concert a jibe lekinde dité non eza anglais journaliste na mutu ne ngaka so anglais na mais yo mona kyango o mona kyango pété producteur wana solo ba wana producteur wana et ça la kisi biso na kata sande batsaki ba insima journée yango mais quand même après l'annonce et annulation ya concert ya JB Pene il y a eu une grande conférence de presse wana basala kala pona lokuta yo kana bisayo bon to kangaka ngala ningaka après to ça masalanga oza journaliste munene faut ba pe makambo to sola loba pe oyiba pe olandi japonais solo bana bato bazotala biso tout à fait solo la vérité porte-parole na bango Roger Ngando ayebisa communiquer Ngando Roger Ngando wana ayebisaka biso na yo afa ba kende te abe baso combien les visas 54 visas te tout à fait siko bato baso 54 visas pourquoi ba ko kende te pe yo kana yebisa yo omoni na katsa kisasa na katsa Congo awa musicien oyo atika ba musicien belé na poto atika ba musicien belé na poto ezaka jibe. Oui bien go. Ebeli na poto. Ba pipi yu mobimba batikala. Ba pipi yu mobimba batikala. Pe ba mise bele ba lobela kala to mona ba olo ema koma buta politique nanyo. Vena biso ba bogis ba nani ba mase bele ba sasa kuna na poto. On reprend. Kuna ta manoze la conseil manoze la nani. Faut biga so mona ka so ka visa te awa. Akenda kati. Akina obeta yemona bato basala kuna c'est ça siko ona ebiso musicien na sakine ko ala programme concerté azana ba problème na poto so ka ke poto ba kokanga yi oui ngam na so confirmer c'est concert que c'est la guitare donc ba no tuna ebiso masala cameraman masala biso nani kombo Gertin l'imbattable magambo tu lobi lo comprendre ngo te pela ba fan na bi na bato ba otala ba tala so ba commentaire si ba man explication tu la PCP sur on comprendre ngo te pe yo kana biso so que c'est la qui concert mutasenga ba tutu ba obeta concert ba ozela nani ba no zela nani leader na bango tout à fait ce qui concert raté na nga ka osenga esquisse na ba fan nani leader mais il peut déléguer aussi jamais biso to saba congolais to yebi musique na biso ndenge kendaka muto ayebi ke likambo nange zaki ya solo na yo osenga ngo esquisse mais muto ayebi ke likambo to sa songa fanti na oya na ngai te ti ayeki none zaki na mama lokuta kaka muto yo pesa bino ye muto alibena biso ke bazui 54 visa ezena mama lokuta donc bango basaki na concert te to tika opakola ke mama ba visa porte-parole na kende poto ndenge ni vous qui c'est lokuta très cher fidèle abonné, vous êtes sur Solo la vérité. Oh, sur la vérité, c'est bon lokuta. Oh, bah donc c'est bien mama lokuta, bah bon mama lokuta. Moi la maman azana problème na ye, na ba to erreur ba funda ye. Problème. Makambo ba funde bobi ki makambo le kaka ko isaka. To yebi yango tu peux nous dire ça. Ngana ko ba mama via privé mutu na ko tarate mais bato bazo comprendre que l'anglais japonais so ba pe likamba solo. Oh ça sur la vérité. Dans sur la vérité c'est une problème ne boyi makambo asaki nango. O ba funda ke ba tribunal ya mwana bato le kaka. Mwana bato asala na otanga komba bato te na yo bisoka ki bato ba comprendre yango wana. Obina na sur la vérité na solo mo vérité muke bato ba comprendre. Mais biso sko hippodrome o ba fait na biso ba fait so Willy Musheni code mondial ba ilunga kalala ba honorable na biso Eric Nzanzo ba Marcelo Kadilu Disamat o ba ba tu biso hippodrome ça confirmé to beta yango et ça concert au mona ke biso to lo baraté o ba muke ya mope non elle paye à moi ça ni moi la raison. Merci beaucoup puisque actuellement ce monde est dans numérique
Tozali koyeba à chaque pas, à chaque évolution, il y a billetterie. Bon, ateka combien les billets? Non. La loi au côté à JB Mpiana. Toujours d'abord na Oyabino parce que hippodrome. Hippodrome. Actuellement, on peut dire hippodrome Kofi Olomide a vendu combien de billets? Kofi Olomide nenga sawana biso na minute hippodrome. Totika l'idée to rotika la tana ba 15 billets. 15 billets? Oui. Preuve. Oh, preuve ça côté la site hippodrome. Oh, c'était aimé. À côté site à côté là. Magamba ka yola betela. Yo kanabete la yo. Yo kanabete la yo. Yo kanabete hippodrome déjà ça le quoi stade des Martyrs. C'est ça. Non. Donc il y a 8000 et on comprend moi la maman. Ouais. Il y a un nombre estimable au Koyeba non toteki autant. Donc il y a 8000 places. Donc on dit biso hippodrome. Yo kanabete la yo. 8000 places. Yo kanabete la yo. OK. Yo kanabete la yo. Au moni hippodrome ninge zawana. Makamba kala. Omoni makamba kala eza makamba leloti. C'est ça. Omoni kala musique tona robeta ya kala eza leloti. Musique kala ezaka ndeni. Muto yo ko sabino na robeta na Zénith de Paris. Ondimeli. Pour moi ko na site Zénith de Paris eza na ngote. C'est ça. Pe makamba kala ezalaka ki muto abeta na LC boy to lobeli na biso le Congo te. Wa obeta na Bercy to lobeli na ngote mais ce qu'on a minute oyo. Voilà. On comprend? Na minute oyo nazo yebisa yo oyo atetembe oyo atetembe abeti to komona batunyo sotu batu ba komosa ndengini muto abeta na sali kingani bakoti na sali wana papa botali oyo atetembe akoti na stade hippodrome ata la nombre confirme mini ba biateki Landry japonais vous êtes la bouche autorisée des quartiers latins de Kofi Olomide. Actuellement sur mon plateau aujourd'hui représenté quartier latin. Tu fais aussi la promotion de votre grand concert. Je dirais votre grand concert parce que tu travailles avec Kofi Olomide. Notre grand concert parce que Kofi Olomide, c'est une grande légende pour nous. Quand je vous pose la question, les gens qui nous suivent actuellement au Bota Labiso, Bolingaba Ibana Hippodrome, sur le plan billetterie, beauté qui combien et Tikali combien? C'est là où pose ma question. Pour la question, on a des fans Nabiso. Ba Kofi Phil, ba Cindy Love, ba DSP, na ba topé Misu Balinga, ba fans Nabiso, mais Balinga musique Nabiso. Pour la toke on a tembete. O ya moni ati tembeke to teki ba billet Nabiso Tikali 20 billets à côté na site hippodrome. Nga Nabiso to teki billet ya makasi. Biso bena to teki. Nga Nabiso to teki billet makasi. Combien kasi to yeba? Non, nga la koye biso awa. Moni nombo nga la koye biso awa. Nanga na yo. Et comme la décision même yo peut non, moi je suis pas là pour juste pour éclaircir quand tu vas leur donner la vérité. Maintenant les internautes na bato na baolanda biso o asala tembe pona yeba nga na yebisi po bakanga tembe nanga nga na bisi bango biso na kati ya hippodrome na sada hippodrome to tikali kala 20 billets yana to senga bato ba welela sur combien de billets déjà vendus biso ke billet nyonso tu nga na biso ke to teki billet ya makasi to teki billet makasi bato ba yeba ke quartier latin international to tikali na 20 billets bato ba sala mang ba welela yango so wele ngote o raté. Merci beaucoup. Donc ba yango biso to teki pona lelo moni lelo o atie tembe o moni Kofi Olomide. C'est ça. Kofi Olomide aza musicien o aliboso. Aza na ba jaloux ebele. Mais comment toujours la jaloux yo la betelo ba jaloux ya ndengeni. C'est ça va. Ba jaloux ba zalaka ke ba fanda kaka ba zela makambu ya Kofi Olomide ba bimission bango na te. Na internet, c'est tout à fait normal, c'est une grande légende. Asa légende mais asa légende OK. Ba congolais mingi. On fait le numéro 1 ba congolais mais ba faut appeler ça respect. Mais tout ça ba mise numéro 1 sur le plan musique. Il y a musique. Voilà. Il y a musique na mbongo na nyonso tout. OK. Na nyonso. Oh, na nyonso. On a nyonso. Na minute to romo le belama ba disque d'or certifié a fali. Ba disque d'or wana mona kana saka lokuta. Ba faux disque d'or. Ba musicien baso ba disque d'or d'or bien ça ba Kofi Olomide ba mission baso ba trophée bien ça ba Kofi Olomide ba tout 4 kora ba trophée ne tout le monde ya papa ba on ba sali na bango nyoso likoto ba tsaka ma beni na ba porte na bango mission ba pesa ba na bango ne ba jouer kebeta kuna mais mango na équipe na bino lakisa ke point o ya tsetembe o ya tsetembe makamba hippodrome a continue site ya hippodrome yango moni ke ba biso so esaki makamba lokuta to te ka ba billet yango mona ba tole banga ba sala biso be émission ba epena site hippodrome ba lakisi hippodrome ndenge za wana eza concert ya ba congolais kututi eza congolais ya ba concert ya ba omona batu ya bandenge nyonso OK c'est le moment hippodrome. Merci beaucoup. Les 19 fichiers ba yebele ba billet etikali wana
ndeti fait nanga mo bena bombele de ya moko etika la 19 yo za la kuna ngana hippodrome bonga landi japonais on ngena beto po ngotuna nga simplement okozala ou pas on ngo betanga yo kana ibisa yo na beti yo te na beto nini yo kanga na poser kaka question na tuni okozala na osana hippodrome c'est ça le problème c'est ça na osana hippodrome merci beaucoup très chers fidèles abonnés nous évoluons toujours à pas de penabi ba DSP trop tous les DSP tous les soldats DSP libindi moko bozilanga na hippodrome landi japonais aoya hippodrome je suis avec Landry japonais pour les corps des quartiers les comptes des quartiers Landry japonais temporel puisque actuel de Kofi Oyo Asali ba remix ya makasi Tomoni ba Fouta Diallo le vieux a incarné les années 90 80 aé ko synchronisant a comme ça eloko moko mais dès l'apparition dès la sortie de cet album il y a plusieurs critiques Oyo le mélomane de la bonne musique le fan de la bonne musique et surtout le personne au balinga qui Koffi Olomide à l'époque 70, à l'époque 90, à l'époque 80, Bamissus Balobi, Koffi Olomide, comment il peut commettre cette grave erreur de remixer Banzem Oya Yembaka na chaleur ya bo jeunesse nae ayo bandelango lelo ezata na sens mokoti Landry japonais qu'est-ce que tu nous dis Senga la lobino bongo elo na yebiso bato balobaki na wana na ntimite ba foni bon bato balobi nous voyons toujours bato balobi sur l'internet bato balobi baza ba fan ba na musique mo ba yebi na musique te bato keneka bien jeune na biso ba massa na biso ba bimi o ba génération na biso quoi sozo tie ba génération na biso ça ba ferré génération na biso ça ba fali ah génération ba fali na bi génération musique o ya ba fali actuellement voilà musique na bango ndenge bandi boy c'est ça comprendre musique na bango ndenge bandi boy so do tele ba fali ba ferré ba héritier ba bina filé ba Fabregas c'est ça bango tout on ba bimisa ba disque na bango ba song sa biloko nini parce que nous avons déjà ça là tout un album à remixer en gros c'est un manque d'inspiration c'est là voilà fallait son sense bataboula il y a fait la il y a loi beauté mais c'était juste une petite partie à quand ça son ça le kalat c'est pas un album avec des grands titres voilà tout le monde qui peut faire azong qui s'appelle moi biloko akala ya mukolo tout le monde peut hériter azong qui s'appelle moi biloko ne peut ya ba fait na biso to ba caisser mais ezakutu ya bangote siko Koffi Olomide azongi si mututu azong saka musique na eselo ba fani na yi remix wana esalamaka tozala ba musicien belé oya biso ka ba congolais toza bien pour les inspiration makasi koleka ba musicien mingi na monde c'est ça on comprend il y a un moment que tozaka le bimisi disque moko le biso bimisi disque mususu le biso bimisi disque mususu wana mais na kati ya Congo awa même américain bazarandeni ba américain même les européens ba balandi ba moi bimisi nsembo moko mais akosa la ngota sur remix yana abandela ka yango yango lela ka ba mbongo mais biso siko Koffi Olomide ba ça la ba remix même sous artiste même sous beng ba remix yango siko Koffi Olomide ça na niveau te ya koluka misemo pona fula yi te ezalaka bongo na ko fula te vas-y je vous écoute s'il vous plaît OK yolinga Koffi na linga te point kasika na sema kamna linga ba misemo question kana siselo ni nanga otala sikanga na voilà Koffi Olomide soka zongisi remix wana eza pona nini ba fan ya Koffi Olomide oyo balinga Koffi Olomide ba yebisi Koffi Olomide nzembo wana oyo akala o betela biso wana okozongisela biso ngote na kikofi ya kilelo oyo la biso maloba lelo telelo parti na nzembo Koffi Olomide Koffi ba bolingo lelanga ye visa ya bomem ayima ko siko Koffi Olomide bango lo musasika ata na kulela te ata uti abisi watu kama kitoko ato boyinga nsamba osana nini akozwanga ayili bango seloko ya sika batu mingi mwana kati ya Congo awa tozala ba musiciens o ba memela biso implice baza des musiciens ba memela biso des plus na makambo ya vie tozala Papa Wemba Papa Wemba ela biso ke soko azobeta bansembo na ye ala kisabiso ke ya lobi okozwa lobi ya sana courage nzamba kosunga yo ya kesa en esprit lobi kaka tatambola kandeni ko Papa Wemba biso tiela biso courage na makama musique c'est ça Koffi Olomide ya biso mutu musa ko sane akokane kolinga mwana mwasi te mais akozwa ka disque ya Koffi Olomide ndenga yoka yango akozwa ka maloba ya Koffi Olomide pa lolinga mwasi na maloba wana yango moni Koffi Olomide ba fan ba senge pe Koffi Olomide muta pesa su Koffi Olomide idéologie kefi so bandele ta banse mono pa kalobe sona kilelo ya Koffi ya yo et ça la beza faire
Ah, c'est une révélation. Ah. Donc, temporel. Oui. Album Oyo. Oui. Bafuta Jalo Babandeli. Ah. Titre Oyo et Beta na Bani. Et Beta wana. C'est fait rigoler. C'est en quelle année? Et t'as na fan na yo. C'est ça. Et t'as que papa na fan no vie banzembo Oyo. Nzembo Oyo. Sopo bandela mona ndenga kilelo ve et qui sala bien. Ngala yango pe sali pe makambo. Et sali bien. Yo bébé tate. Ah. Yo bébé tate. Yo la téléphone yo bébé tate. Ils sont bêtés. C'est quoi moi, c'est quoi la musique, la musique qui était. Très cher fidèle à vous. Pour la nini, il y aura la bête là yo. Biso, il y aura la bête là. Et ils sont bêtes à ma casse. Et le qui va polémique. Le Gambela. Gambela c'est qui wenze moko local. OK. Mais le Gambela comme wenze international. C'est ça. Ba américain ba yebiango. Ba chinois ba yebiango. Au capena chinois. Chichon, ika Gambela, ika yozolo babongo betate. En tout cas festation na Koffi Olomide. Makambo Koffi Olomide asali. Alakisi ba mise mususu et lo ngano ne to senga ngana yo ha. Koffi Olomide o abandela na zaba nsembo ya Koffi Olomide yimoko. Eza ya mutute. Yango pe senga nini? So ti ba mise musu ba bandela ba kokate. Pona nini? Koffi yemba ba nsembo so 1900 combien? Mais aïe, mais on danser koleka kuna kilelo. Bonne performance pour Koffi Olomide. Voix paix. Mais tout le monde va mincer belé jibe kena ba vitaye na nini na Côte d'Ivoire. Aïe mbaka nsembo na omba. Omonde melaye. Et c'est ba okoka. Bino faut pas ça Koffi Olomide félicitations. Koffi Olomide ya kala ndenga na koyeba mais ti lelo. Koffi Olomide bateli voix na. Aïe misu kitoko, aïe sina makamba kitoko lusuma loba kitoko, aïe sina makamba bien faut pas félicitations. To beta bansembo akala. To beta bansembo ani ezaka ya biso moko. Remix c'est ça la magala yango. Mutu siko poto koma poto wana. Somoni musicien moboy asala nsembo moko boy ezaka na deux sortes ba lokela kaye. Loba star wana asengi. Omoni ino sibi asalaka yo pe ba pesa yo. Diamond mutasenga kai. Voilà. To bandela yango. Mais ça ba musicien mususu ba landaka musicien mususu. Ndeti nani? O ngala komi na succès to bandela nsembo wana ngana yo bopo fulanga. Ndeti nani? Bazebele. Moko kaka. Bazebele. Moko kaka. Ah bazebele. Toza solo la vérité moko kaka. Toza solo belé mais na mona ba musicien ba musicien so pe congolais belé. Na mona ba beta na ba fitting ba beta ba remix tia. Na mona na ngoto. Muke na mona ka pas sur la vérité. Mission asila lwani cha Adolphe. Moko salaka. Soka suis musicien moko ya ye ya bien. Adolphe ayo luganini. Ah, il est japonais ko. Mais yo tuni guys. Oh, c'est vraiment penda takuti yo moko. Yo tuni ngala japonais sur la vérité, le bata musicien moko. Si kangala sili sengo. Voilà, vas-y. Et c'est quoi musicien quoi Adolphe. Asila na ye. OK. Si ko na ko sila na ye. Tema beta kanse mwana voyage wana. Yango azala kandeni. Soka suis musicien moko zoyemba bien. A profiter na succès musicien wana. Omoni siko ba sansango. Siko Koffi Olomide ndenga bimisi disque na wana. Ah ilakisi batuka zongisi remix ne ya kala banzembo na emoko pe yemoka yemba wana ba musicien na biso. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puisque nous parlons des temporels, il y a une chanson, je dirais Edara Seben, où le nom de notre star Miss, je dirais, je te jette vraiment de fleurs, Nike Didiston, qui dit dédicacé na 4. Mais ça fait buzz, ça fait parler. Pourquoi? Comme on a et longwe, Missous Valoba, Koffi Fali a longola combo ya mwana na tatouage, Koffi Olomide pe a longoli combo ya mwana na ye na nzembo ya bwaka kala, langue japonais, ça explique. Bon, on a des questions au tourni au lobby wana, na likamwana lobby wana. Omoni lelo yongo sana ochi mwana na combo na loboko. C'est ça. Oto che na mutema a. OK. Olongoli mwana na loboko. Et ça le quoi ni tu effacer mwana na vie na yo. OK. Et ça ndé mona libanga ti. Te libanga eza ba œuvre éternelle. Et ça na beti la yo. OK. Nzembo wana o Koffi Olomide bwakela Didison. Et ça même batu ba bwaka te ni même batu ba yemba kana te. OK. Et ça peut même batu ba beta te. Vous comprenez? Batu ba beta kana ça ba Feli Tyson. OK. Ba Binda Baz. OK. Batu mère ezala ba tchétché ba nani batu miso ba Cambodge batu misusu. Mais oh ya lelo. OK. Oh ya lelo. Et ça va te solo à nos kawana. Mutabeti en volcan. OK. Mutabua qui animation à nos kawana. OK. Kala mutabua kaka ezalaka apocalypse. Apoka.
Mais il y a les lots qui ont la montagne. Ok. Différence c'est ça ma casse. Ceux qui confèrent le milieu zaïkali même rythme même nzembo wana alongoli libanga wana. Na ndenge beta makwana ngolo ba makamu susu. O eza remix. Remix c'est ça. Bayaka na monotonie trop té. Monotonie c'est ben. C'est là to solo là. Kaka libanga ne comme solo là. OK. Te sotali seben ane betu wana ça ndenge seben ane betarati. Mais il y a des références. Kasi on a beteloté même mabanga wana. Mabanga ko fait le mina boaki sotali pesa ba référence ka mabanga la peninge zalaka. OK. Kofelo mide jamais ko longola libanga mwana na ye. Kofelo mide abwaki pe bisonyo nyonso. OK. Atina yo nanga na batu nyonso tu na kati. Na papa ngeli migeniema niema. Bango tu baza na kati ba mikenyema bango tu baza na kati. Donc ça Kofelo mide alongoli mutema ya mwana na yete. Mutu okuta sana mabeza mutu okutu bine boko condamner. O longola tatouage ya mwana na ye. Pour un jour mwana ko tu na yo. Mwana ko tu na yo papa. Poto otikala nango pona nini? Tatouage c'est pour que papa Koufi bakati loboko kombo elongwa mais les œuvres etikala siko biso waneki papa Luambo wana pe omoni nene yo kala betela yo remix eza remix eza loko ya sika eza loko ya sika OK oyo to beta ke nezaki makambu yaka ya kala mabanga ya kala misu eza na bino bolo bakali banga ya Didison po mabanga ba fote singe zalaka wana OK bo mabanga ya batebele ba zalaka wana. Donc mutu akufeka fa babwaka libanga ni wana jamais Didison naza mwana Kofi aotika na mwana Kofi. Merci beaucoup libanga échange raté mabanga monsieur ça peta bakolongo Kofi le bila longolo te ça remix yé OK vous comprenez et ça remix yango bo memi ba mise belé na ba erreur so tali ba tu ba mise belé ba moni ferry faire no betani ba rumba de roman OK mais tant ayo bimisa nzembo bato bakasa kwa faire pas yana rumba moko boy nzembo nini wana nzembo faire bimit amour illusoire aye sikoyo ah lokwa mundele OK lokwa mundele mwa soyemba wana lokwa mutu mwa soyemba na aina monotonité na aina monotonie babimisa ki fallait une monotonie. Il nous a éveillés, il nous a enseigné, il nous a il nous a cultivé le nom. Ouais, ciao OK. Papanga na solo bano na solo ba parole aye nangoti. OK. Na solo bano tese o aye nangoti. OK. Na solo bano musique ebetami wana. OK. Aye kana musique ya barumba kaka oto yokaka. OK. Et le belisi na minute fala sobela. Faire quoi changer. Yango to sobo ya monotonie. Boye pena loba pe to so no vérité. Eta que ça journaliste à ma case. Banze mwana mi balé so to tie. Ebe tata mususu na ponelo pays ni. Bon to tsaka na 4 États-Unis. Mais na ponelo ville ko la ba na NBA na Chicago. Bandele ba yokani. Puisque je suis un vrai Congolais, l'amoureux de la bonne musique. Tous les deux artistes sont mes artistes préférés. Tu as na Japon. Na kati ya Japon to loba Congolais. Tala ba musicien musuwe matsama minene te ba bete biso ni ba concert. Yo mona musicien congolais nga bete biso concert na kati ya porti da Brésil. Kobeta na Brésil ça dépend si Yo mona congolais nyongo sa kebeta o ba ya biso ya ba kala te ba fena so kala te o bolo ba benga ba numéro ya kebeta biso na kata Japon. L'André japonais nous sommes toujours là avec lui toujours à pas de tortue. Didison na za biso bo forcer bo mata bo kita o bo sala la bo samnere lelo ndombolo zara local. OK. To ba animateur musu ba bwaka rango. Ndombolo to ka ngo ba kaluchi ba bwaka rango. Ezala ngo local esiko na ngo na bangenge esiko na ngo na ba matadi. Mais tant qu'on fait le mida betara ndombolo. OK. Et comment maman international. Ba misi ba basketteur ba Chicago ba so beta yango ba oyo kayango. Et quoi lelo pe Gambela. Wenza Gambela. Et comme Wenza international. C'est ça. Merci beaucoup, très cher fidèle abonné. Merci beaucoup de votre challenge. En tout cas, tout ça vraiment, tout volé dans l'André japonais. Retenez que non, le 19 juillet 2025, le grand artiste Kofi Olomide avec son orchestre Quartier Latin International ainsi que Quartier Latin Fashion vont éblouir les sols européens avec son grand concert à l'hippodrome de Vincennes. Kofi Olomide l'a surnommé. Ça sera une grande fête pour notre culture. Les drapeaux congolais, les drapeaux africains de d'autres pays d'Afrique vont flotter ces jours-là
un lieu où Michael Jackson avait presté et Koffi Olomide a osé aussi, va oser ces jours-là de donner son grand concert. Yemora Zoloba ezali concert ya monene ya vinae. L'André japonais ngana yo tozalaka vraiment autour des actualités. Tout tikolanda awa et tout ça là. Makelele lobami awa au cours d'une émission, une interview, tu Jean-Marie Kassamba qui est une grande figure. Il y a presque Nabiso, Torobangote, Torobo et Angote. Mais, à Nieu, que Fali Poupa Azali légende. Fali Oyo a Betty ba concert Yaminene. Fali Oyo a Julie Biso ba disque d'or. Fali Poupa Oyo a Tikali na ba racine ya rumba, mais a memi yango un peu na musique moro Ozali international. Les autres zomona. Ba pays mususu ba rumba na biso mena ndenga ki bo Fali. Mais Jean-Marie Kassamba alobi Fali Poupa azali légende. L'André japonais au wumele na kati ya makambo ya musique oyebi yango. Quel est ton apport par rapport ya ba propos ya Jean-Marie Kassamba? Bon alobi ndeko nanga bon alobi fe na biso Jean-Marie Kassamba akosi. Akosi te. Asa légende te. Bon alobi na yo. Kobeta 2 salles, 3 salles, on a qui les jeunes. Il y a qui les jeunes. Les jeunes qui musiciens oyo abimisi bana ya bien. OK. Les jeunes musiciens oyo asali makama minene. OK. O bato amoni pena que musiciens a mérité yango. OK. Asa les jeunes étaient asali des jeunes na musique. Un an dans un choc à musique tu veux bien. Choc à musique ça. Choc à musique ça qui ba mission qu'est-ce me panzani yo. Ya joué na nous pété. Ah, donc ils sont obligés, il faut parce que les musiciens, les jeunes, ils ont choc. Ok. Surtout les papa Wemba. Ils ont choc. Les musiciens, ils sont bekimi. Ok. Koffi Olomide, ils sont bepanzani. Ok. Koffi Olomide, ils sont les jeunes. Papa Wemba, les jeunes. Asa les jeunes, ça les locaux dans la musique. Ah. Bon, c'est ça. Azano na rumba o moko te no kotika la ki F mona katsa ba rumba penda ngano bana ba rumba Koffi Olomide o to yo kati le longano to binaka bana biso ba obota ma ba binaka yango biso no to yeto kuchi yango yaza na rumba bongo musoseli rumba mama to mola lokolo boye mama ta mola batutu ba komelo ba PD batu ba motsa misafi bona ba rumba jamais aza les jeunes te asa les loko moko te na makama musique bosko pona yo asa des jeunes. Na toute une question. Qu'est-ce que tu veux peut-être que journaliste? Oko yede biso peut. Oko ça peut débat maman na fait na Jean-Marie Kassamba. Qu'est-ce fait? Et ta que peut y a biso akasite, yo peut-être que y a biso journaliste. Akasoko c'est oko ça qui mais ngapela soutenir fait na biso Jean-Marie Kassamba. Asa les gensité. Asa les déjà nini na musique ya Congo. Atombola on est à niveau ni. Pour nous surtout des ba confidence ba tombola. Koffi Olomide mutana betsa Fali liboso na ba Bercy. Bongo te. Koffi Olomide mutayembisa déjà liboso na ba rappeur. Africa Kings Africa au monde ya ba pasité. Koffi Olomide déjà mutana Francisco asali déjà ni. Pour yo commissaire les jeunes. Ngana yo touti Rolanda avant émission au touti Rolanda ozali l'un des communicateurs ya Fali Poupa Alexis Wechi concernant ba propos naie en disant que et loko oyo et commissaire Koffi Kimutema mabe envers Fali Poupa et banda depuis 2021 et loko commissaire Koffi Olomide Mutema mabe envers Fali Poupa et banda à partir de 2021 a exhorté Koffi Olomide yemoro na télévision aloba et loko nini oyo Fali asale mabe poko Mutema mabe envers avant ye abima na TV aloba makambo oyo ezo yesiko neti Alexis Wechi wana suka Alexis Wechi tant que ba l'an 2021 ya zalati wana fala za na orchestre tam so abosani wana fala na orchestre T21 fala na orchestre na quartier latin te ngana ebisio te asala kati non fallait l'ongé en 2006 2007 je pense bien son tout premier album Droit Chemin et Droit Chemin c'est nani na 2007 2006 kasi on a bêté lioti 2021 fallait asala kana quartier latin azaka na quartier latin oui bon fallait longa quartier latin aïe ça bisonga no ça suspension
Fallait le rendre quartier terre. Alors on dit si pas sur salaire la quartier la terre. Ah, fallait pour pas quartier. Oh, si le lo fallait alors quartier la terre. Soit le quartier la terre. Yo kana bisayo. Musicien wala kutolobate. Musicien o alongwa quartier la terre eza ferré. Combo ya orchestre ya ferré. Combo ya orchestre ya ferré. Combo nango jet set. OK. Combo orchestre falini. F victime. Ah, que c'était les groupes d'accompagnement de oh donc fallait si quoi si quoi on a salaire aya ka petit concert a ouais la bouteille petit concert papa va leki si là non c'est trop excusez pardon non éclaircir non bateau ba la biso bonga na zo isa ba fa na biso tu ba linga biso ba bango fallait ti lelo alongwa quartier la tête sérieux oui sérieux oh ngano yemo lo bati lelo alongwa quartier la tête azora salaire ti lelo kata quartier la tête nda amodi ndi japonais mambolo ba oh et c'est solo mais bonga to sekana yo te non douter mais e comme isanga ka mais ngana biso ke fallait ti lelo alongwa quartier la tête abeti yo arena o kofolo si abeti bongo abeti ngo na nena groupe accompagnement des orchestre munene mise musoko sape aide akebeta na makambu na ye apa zongi ti lelo azanga na quartier la tête soka longwa quartier la terre aloba na biso na TV ka partir à lelo na longwe quartier la terre wanda longwe quartier la terre makamo na biso batutu bayebi yango so to tuni ba fe na biso ba Bruno Lubika bayebi yango so tuni ba Willy Musheni bayebi yango ba ilunga kalala ba Marcelo Belge Disa Mati bayebi yango OK ba honorable na biso Eric Nzanzo bayebi yango ba docteur Paul Muto mo bayebi yango alongwa na no quartier la terre ti lelo azalaka na quartier la terre et pas simba salaire na azalaka na quartier la terre ti na muto azule salaire na ye siko ba election wana makambo ba lobaka omona ka mutu mo azana éducation ya bien te Alexis Wech oui OK à part ça election wana makambo ya soloba eza makambo niveau na yete pona nini yemo Alexis Wech wana fa wana soin na yemoko soin na yemoko eza ndingini yemo Alexis Wech akala mobali na ye mobali Alexis Wech te ata moi si ne mettre sur cette formation non moi c'est combo na wenani non parce que ça mobali ngana ebita za mobali pour ebika na mobali na mobali te bo ebita bamboka na biso ba mobali ba ko mobali na bango yiti ba basi na yumu ko poete ke to ya biya bana basi dimne na ba mobali ba olinga bango suti ke mibali Alexis Wech ngo na peso sur formation na ye Alexis Wech azana mobali na ye na kati ya groupe wana za pembe na kati ya groupe wana aza musicien te baka ba ona ba biro na ba musala basala na ba Alexis wana mutaza déjà jara bongo zela non o mwinga none to fani nayo s'il te plaît pardon eko échapper ngai oyo petite sœur na ngarebo aloba likambo munene boy Alexis Wech azalaka na mobali na kati ya orchestre na bango. Ce sont tes propos hein. Moi justement je vais avoir la lumière sur cette question excusez. Mobali nae azalaka pembe azalaka kaka na kati ya orchestre na bango. Aza musicien mais il est parmi la bureau na bango. Où sont de prive? Professeur li. Professeur nanu. Pour ba Alexis Wech aza mwasi. OK. Tanga nuni bana tofana kina mo mobali ndafanda. Ngano bana tofana kingana tofani ndenge moko yuzo bouger tenga pe na o bouger te. OK. Mufana biso saka to chaboy. Mais Alexis Wech so fa na ye. Omona emo. Mona. Oh. Moi si. Azaka mobali na wana azono soin na ye. To beta masone to te ba ndenge moko. Ya ope na loba. Bato ba otinda bango ba yebite. OK. Neti pe to ko sape sape na ko biso neti misien mo pe na mona kana Emmanuel de longue jambe. Emmanuel n'a pas sa musicien te. Emmanuel Hollandi japonais soldat d'espoir ebisayo. Ngala lingate mutu ya kota ko folo mide na ndenge moko kota te. Pona zong sano Emmanuel bien. Bango ba faux chanteur batilizaka bango. Emmanuel bana kota orchestre wana. Orchestre wana bana kota ngo. Bana kota orchestre wana. Apa ko ya munene. Na ko koma mulai. Na ba pake. Aili bisoni. Asana ni vocal. Ana vocalité. Mais le baker a posé. Baker était musicien et ça pototé. OK. Musicien faut-il caraba œuvre. OK. Ba vocal,
le lot tout le monde n'a pas fait ba ilunga ba ba vocal ba mao ba na ba vocal ba kenda ba poto OK so ina ba quartier la tout le monde ba selanga ba maya ba cowboy ba maya c ba iri 4 simba ça ba vocal o basi ba sela ba challenge ba lobela rango et mania za na ni vocal yé à part ki munene kokoma munene na orchestre voilà ah ça le na mulai akoya o manke ko felo midete ngeta ke soda DSP na yebisi na PC concert si ko ba vrai chanteur o baza na orchestre na baloba ate ndeti nani o yebi vrai chanteur ngala yebi banani a ping pong baba vrai chanteur oh elonga orchestre ko elonga groupe d'accompagnement comme ici te accompagnement o bazala kawana OK voilà et ça orchestre et ça groupe d'accompagnement ba yaka ni Nzonzing ba yaka Nzonzing o asisa ke makamunai na ninga groupe d'accompagnement ana ba ping pong baba ba vrai chanteur ba vrai baba ida mi sena kitoko OK ba maiko ba vrai chanteur c'est ça ba massa moto mona kana ba junior Dino lo soir j'étais avoué chanter c'est ça mais pas l'eau raté c'est ça ba yaka bien pour ba yebi ba ça ba chanter OK mais ce que so moni ba faux chanter ba yaka mabi OK alanda exemple ya masane wana nanyo o ba blocage sur nanyo nani o lo ba ke window ti likolo ya leka ambassy bourgeois mais il fait sa carrière justement et azo sala ne pas sa courager OK pour yebi pe musique mais so ba yebi musique té nga sala té ah donc l'année japonais reconnaître que l'ambassade bimisi et ambassade asa parmi ba ya yo ndenge nini OK tono tambola na bango OK et ne ba c'est to lika banga ba tefe biso ba soda so yede ya mo apeke massa wa zo bunda auta ba limiter na guitare na ye aye ba baby sande chan na itonga komo na orchestre wana to ko tsabe mbi to de nini travail muke comme c'est muke azara la travail mais nenga comme na orchestre na zo mais ba mani azana ni vocal ye apa ko ya munene apa na ko malibu munene ndenga komena mulai azana lo mudi vocal ya mani yembi so yembi vocal na eno sino chombo non on a ba téléphone et belé justement et na ko kabilo on peut s'appeler au sala ba bureau na yo ça solo la vérité te ça solo la vérité ta souffrance à la na bia te ngala omoni tala omoni mikenyema babiso balandi japonais faut pas pesa biso ba respect OK oui pour nani pourquoi mikenyema ça despedi bindi moko oui pour na lobino bongo vas-y mikenyema ça parmi ba yayo OK to souffrir na bango na ba vie OK o abimi ye moko ba DSP ça ndenge ni OK DSP la kisarake ata lelo zuité lobo kozwa tout à fait donc dort pas la nuit ngalo ba dort pas la nuit OK mikenyema baza bongo Mikeni masa mutu to bundi na ina ngola. OK. Mikeni ma to vana na ye. Mikeni ma ke poto ya mutu te. Te wala c'est soldat. Mikeni ma kende mo na ba manio ye na ba lexité. Ke baluka na sima ba beto fimbu te. Mais Mikeni piana. Keni pe mo de simane fimba mo muki. Anyo kami pena makamba ngo. Excusez, pas de tels propos. Engala ba vimba na sima mo muki. OK, ça va. Ba ken pena ba baby si bana na bango. A baby si bana na. Oui. Bana na wapi? Ken pena bota mo na mo mangoli libanda. Ngamu na yebi. Ken piana? Oui. Pour na okinga ba poto na ba orchestre wana. Mais ba mikeni ma baza ba garçon oyo ke. Abunda. Lelo bato ko pa kole yo mto kufa pona sobosi abo tabanga bebe to solo mata mukolo muso. Merci beaucoup très cher fidèle abonné, nous sommes vraiment presque à la fin. Bato bisu balanda be exemple. Balanda be exemple ba yayo ndi babunda batika kuwela. Mutu Alexis so bisanga mwasi. Aza mwasi. Nga mobali plein boy. Landi japonais soda DSP papa na Sylvain na Jedia. Ye comme moi nai. Merci. Comme vraiment na souka, il y a émission na biso toujours chité déjà parce que TV za la rangonga. J'espère aux aura vraiment à la loupe de l'actualité. Moyembi na biso, un grand artiste de notre pays, Robinho Mundibou, qui défendait, qui était les protégés de Fally Ipupa. Actuellement, sa sortie médiatique pour le compte de son concert au Ezalaki, la conférence de presse au Basalaki.
Ok, Robin Mundibou, lors de sa sortie médiatique, il a une conférence de presse pour un concert na théâtre de gymnaste et Maribel à Paris. Il a prévu pour ce 7 juin 2025. L'artiste Robin Mundibou a repéré sa biso, le meilleur. C'est pour la toute première fois à Beta, concert Libanda, il y a Afrique. Sortie médiatique na propos à l'égard de son grand frère. Et c'est peut-être ça qui bat tout et tout comme on façon bakomi ko attaquer Robin Mundibou. Et jusqu'à arriver à un moment où son grand frère Fally Ipupa a bloqué. Bon, ngalo na lobana yo. Et là on ebisa yo photo yebaka. OK. Omoni Robin Mundibou aza parmi bato pe ba contribuer na vie Fally. Ah, kasi tuni nga question. c'est ça. Tu n'as moi kaka. Robin Mundibou aza parmi bato ba bundi. Abundi makasi. OK. Abundi attaquer ba mise belé a lobby ba belé pour na Fally pe. Mais eloko zo sala ba belé ba congolais mingi ba ça ba complexé. Mundibou pe asingi. Ya ngana seki na concert makamunu nga pe na kotaka. OK. Mais nga pe concert nanga. Lobata li loba moko pe. Eza mabete. Eza nango graffiti. OK. Mais pour na bango ko baza mitema mabe ba monongo mabe. Mais Mundibou ndenga za na biso pe to tika été. OK. To soutenir. OK. Ba DSP ba soutenir. OK. Alors beta concerne et les calangos plein. P faire à ça monter à malam. Faire ça les vidéos. OK. Faire hôtel la tête que va beta ni même jour. Ah, là jamais. C'est une révélation hein. Ngana zo ebisayo. Faire hôtel en côté. Faire hôtel en côté pour nanine. Au moins sur ton côté restaurant. OK. To ko tanga no restaurant. Yo fandi kuna ngana fandi kuna. Yo ko pona tansu lo suna madesu. Na mo poso mo likolo. OK. Mais ngana ko linga tansu fufu na pondu na iloko mo mutu pona biloko na ye. OK. Et c'est le quoi conseil beta mala mutu mususu. Oh linga Mundibou. Akepa Mundibou. OK. Oh pas linga faire. Ah on ça pas faire to ko comparer te. Pe Mundibou musique ya obeta, ça musique au faire obeta te. OK. On peut faire obeta na ndenge na ye. OK. Pe Mundibou zo beta ne faire zo beta na Belgique. OK. Bato ba oketa na Belgique kuna za ndenge. Ba parents bato misuba mikolo ba otika bana na bango. Mais bano pe ba otika la wana. Ba ko leka pe pa Mundibou ba lexi jour. OK. On comprend? C'est ça. Ba soutenir ye. Merci. Si ko pomona. Musicien wana zaka mutema mabe. Musicien wapi? Musicien na ofo Mundibou ko na ofo sali la maka. Fally Ipupa. Oui, aga mutema mabe. Mutema mabe ne saka ndeni. Tala Ser Nabiso Charlotte Dipanda. OK, c'est là où vraiment la ligne où on commence na kati ya conseil na kati ya CG wana Charlotte Dipanda ndenge a félicité Ferregola a ye minzem depuis a posté yango na story na ye. Siko ba mise belé ba na kati ya Congo tondo yeba ke miso za mutema malamu na mise oyo aza mutema malamu. OK. Charlotte Dipanda wana. OK. Bino tu na kati ya Congo awa. À part biso ba biso to biso ba oji, to la makamuso to yebima musique mususu mais ko yeba na mise numéro 1 na kati ya Congo o ayemba ne zaki nani Kofi Olomide. Kofi mutayela biso ye na milier. Mais Fally azoye pas Kofi. Est-ce que Kofi okele mutema passe? Jamais. Kofi tikara na ye. Amoni ça normal makama musique ye na normal. Azoka ye aza artiste. Zelanga na sisa papa okimisa mayele nanga. OK. Aswaka na ndenge nini basali fitting na Kofi Olomide. OK. Kofi Olomide mutayaki so Kofi Olomide azaki mutema mabe ayanga ibiseke mise mo congolais mo ko sa ne so featuring te ye maman mukolo bonga na ba manager ba c'est là to silisa. OK. Na silisa. Reprendre. OK. Mais Kofi Olomide il est qui songi te atikaye basali fitting sili et sili. OK. Fallait au sala ne featuring. OK. Baba bayembi ça lui succès ma ça lui fait succès nango. OK. Ba mise musube batsaka kimutema mabete ba faire te. OK. Mais Charlotte Dipanda wana tanga komika makamba ku misaka ka faire. OK. Fallait au sanini au bloquer. Fallait bloquer. Oui. Fallait bloquer Charlotte Dipanda. Oui. Vous en avez preuve. Ko ba preuve ça compte na ba compte ça bango au mona. Vous avez solo la vérité hein. O mais sur la vérité donc sur la vérité. Oh sur la vérité. Ki mutema bene saka bongo a bloquer ba chanda ba Charlotte Dipanda. A bloquer sous ba Robin Mundibou. OK. A bloquer ba ya ba Yorobo. Okay. Na ba journaliste, na ba ken, na ba nani ba to ba bundela yi. Donc il a saki mutema mabe. Mais Kofi Olomide ti lelo, fallait tant atisa ba to sur les salaires na yi. Kofi Olomide bloquer. Et lo wana zo bomanga makasi yo. Mutu ba bloquer ka été. OK. Oh non, il s'abino conseil.
tika adversaire na yo so bozali numéro amuna makambo yo koma kosala ko bloquer mutu ça kozana esprit te. OK. Charlotte Dipanda yo wana bloquer les soni pour akala komisi ferry mon esprit qui jalousie mo ya makasi. OK. Yo misu sa numéro 1 do Charlotte Dipanda so boyino yo luka mise musu chate si mususu ata ya américaine mo basa wana ata na ba France ba mise ba chate musu basa bimisa mais au bloquer ce que Charlotte Dipanda pour nani Robino Mundibu ko wana pas cité biso toza na sima no constat Robino Mundibu ki le bien. OK. Ba DSP bakoya batu bakoya pe Robino Mundibu eloko esala ye bino bo comprendre te Mundibu musique abetaka. OK. Esa musique mingi ba bindele balingaka Mundibu abeta mi ba fobit. OK. Esa musique ba show ya ozoba OG ozoba ya ba noka kilelo ba bakoya na bango. C'est ça. Bakoya na bango tika otsa Mundibu polémique na faire rien. Mundibu a soutenir et tu polémique yema uta s'excuser alobi wa modèle Mundibu anoke na makambo ayeba kité a interprété ce vraiment félicitations Mundibu ça maman na chanteur neti Mundibu Mundibu aza chanteur mais eloko esala ba bimisa Mundibu aza chanteur était poani akena na discussion ba rappeur OK ça les a trop de rap check patolo yangwana moi Mundibu ninga zongi makambo na ye Mundibu ninga komo yemba koyema nzema faire mutu note sengela été okokake ni Mundibu yona zo beta ngazo papa lango en tout cas Mundibu zano kamel set batu ba yo mutu ko koje jibe pour la jiba ko segi biso mais yo mutu yana vérité. OK. Sur la vérité en tout cas merci beaucoup très chers fidèles abonnés j'étais avec Landry japonais Soda DSP merci Nabino Nyosu vraiment solo la vérité to lo bara juste ozali kaka vérité to finga raté mais ala juste vérité to zala qui autour des actualités oyo et l'amour qui actuellement na ba réseau na ba page toujours mon vraiment comment est-ce que Koffi Olomide azo sala ozali ba préparatif na voilà pourquoi na pona ki ozali Landry japonais ozali communicateur ya Koffi Olomide a pesibiso vraiment ozali ba éclaircissement n'a pas point où ils qui sombre. Merci à toute mon équipe technique, Gertin. Merci à toutes les personnes au Bosoutena Kanga vraiment. Cynthia Omba, maman honorable, la future mariée, bientôt là, Rosala vraiment. Merci à toi, Papa Jacques Midaille, Londres ne tombera jamais. Papa Jacques Midaille, Londres ne tombera jamais. Pourquoi n'est pas celui qu'on appelle Meshach Midaille et Shadrach Midaille, Bambote Nabino, Shadrach Midaille, Londres ne tombera toujours jamais. Donc, Yom Kolo Swag, Bambote Neskozali, toutes les personnes, n'a pas si bien vraiment. Bambote Nabino, merci à mon boss Miguel, ma papa Ngeli, ainsi qu'à toute l'équipe. Il y a Europe Kuna, Koumase, Photoshop Erkeli, n'a pas vraiment Bambote. Merci à toutes les personnes, j'espère qu'il y en a besoin. Anthony Kachama, mon ami proche, n'a pas vraiment Bambote. Donc Paris ne tombera jamais. Non, donc ma bogi bino presque tout, je l'ai dit japonais. Oh, faut m'asseoir, oh, ça dans l'émission, il y a Bisson qui s'assa, ah, pour toi, Kassate, quand on est à Paris, on n'a pas Tozoya. Ok. Il peut toi, mouton Tozoya, Mambosa, Matata, on a vu Sarabat pour la souka. Koffi Olomide Nenga Sawana Zana Dubaï, Azon à France. France, après ma mission, à Bissot Kiti Congo. Après, on a trouvé un conseil, Moussouma Libanda Afrique, après, qu'est-ce que ma moto, Québec, hippodrome. Pour la souk Sarah Bambo, Tato, on a fait un Bruno Lubi Cambon propre. La Pessimo n'était pas fait dans d'autres des cana, venant d'autres des cana. La Pessimo changera notre mais code, il va changer. Fait Nabiso Willy Mouchen, code mondial, les véritables codes. La Pessimo n'était pas honorable, Nabiso Eric Nzanzo. Puis la Pessimo n'était pas à Marcelo Cadilou, Dizamat. Puis la Pessimo Toningo Somamutu Kakitoko, camion est bien, la condition est bien. Goutu Lutona de PDG Aza, on a Kelly Menza Super Boss, Boss Canada Mukonza City. Puis ma maman hippodrome, mère Nanga Nadine Sala, Bambo Tatro, mère Nanga Karini Badiama, puis mère Nanga Zosé Awendi, madame Nanga Gilles Oubaki, maman la Sylvain Gédia, puis mère Nabiso Chantal et Boza Bambo Tatro, Batutu Bangaromela bien à quoi un mot fleuri, et puis elle dortait pour le Moutombo, Kolo Imparti, Big Manaja Dijimbi Obama, Rigen Obama. Na PC Bambo Tatro, Batutu Bangaralandi japonais Soda DSP, yo pe na PC merci mingi na yo. Toyeka sur la vérité, o eza vérité na sololi, eta ke landi japonais Soda DSP o ayebi makambu, o arozongo mabe, biso toza e bébé bonga, et ça ra biso. Merci beaucoup. Na PC Maître Jeep Bambo Tatro. Maître Jeep Bilanga Makofi. Na PC OP Bambo Tessiko Zali actuellement aux à Paris, assurer toujours sécurité à les padres. Merci à toutes les personnes en tout cas. Quant à moi, je vous dis au revoir. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Bye bye.